les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Wana to lamuki bana ba ki classe la na biki na sala moi exercice nanga na longola moi ba fati ndambu na nzoto donc voilà nga vraiment comme boyebi ki pour na journée nanga e banda kitoko na lingami ko sala exercice nanga na sala yango na ndaku na kinda nanga gym te donc na sala exercice nanga 4 fois na semaine donc pour vraiment na sentir que naza à l'aise dans la makasi wana kilisi apazaki à côté alali te me baya bakendaki classe et là nazosala exercice nanga mpona kobongisa kaka nzoto ndenge ezalaka comme toza bamama nzoto ekomaka biso pasi omona olamuki na ntongo nzoto eza pasi soki olamuki na ntongo nzoto eza pasi mama nanga sala exercice na yo tombola ta mwa eloko kima ta mwa mbangu tambola stretch yourself omonaki nzoto na yo ekozonga vraiment ngebu donc voilà wana nasilisi exercice mpe na sokoli na bandisi kokobongisa ndako nga vraiment mikolo oyo nakoma kosalela bagans boremarke na basani tellement nasimbaka mai mingi nga asalelaka mai ya moto so nasokola basani donc tellement nasimba mai mingi namonaki maboko nanga ekoma koluka kobeba e bande nakomi kosalela bagan maboko nanga ezongi vraiment 10/10 donc wana namoniki linyuka nanga basani nazalaki nango ebebi nabimisi linyuka mosusu ya sika ko bomoni éponge mosusu ya sika oyo ya kala na bwaki donc nakokonseye vraiment bamama ke soki oza mama oyo ozalaka na ndaku mingi wana bana mike oyo basokolaka basani te comme ngai nakokonseye yo ke tia gan sokolaka basani na yo na gan ngai na préféra mingi kosalela mai ya moto mpo mai ya moto oyebiki biloko na biso baafricain ezalaka vraiment na mafuta mingi e mai ya moto edaka biso pour ke eclean vraiment bamafuta wana elongola bamafuta wana etika sani solo kitoko donc voilà nga soki osokola basani na banda liboso d'abord na bavere na bandi na bavere nanga mpo eede ke bavere nanga ezo mafuta te donc avant ke nasalela linyuka nanga nasalela basani na biso oyo tosalaka ke ya kolia avant ke nasokola basani ya kolia nasalela liboso bavere apres nakokota na basani e nakokota na banzungu donc nakoloba mpenza na bamama na batontine na baleki oyo botalaka la roche soki oza mama jeune mama olingi kobatela misapi na oyo ya maboko donc olobaki lataka bagan engo baka te ke no ifo tia tioko mpo mai ebebisa yo te mai ya moto ebebisaka meme otiaka tioko te mai ya moto ebebisaka donc oloba vraiment ke lataga ga ezo ede nga vraiment donc voilà là nasisi kosokola basani nanga ko bomona ozosokola lavabo na biso ya basani donc ntango mosusu kosukola basani sokola moko sink na yo ezalaka moko bien mpona sink na yo etikala propre nde bozomonana nazonettoye sink nanga mbala moko. Ok ma belle, après kosilisa basani nakendaki sikoyo mpona nettoye oyo ezali micro-ondes nakobeta vraiment sete bamama na nga to wana bana na ndaku il faut toujours nettoyer micro-ondes na yo na semaine ata 2 fois micro-ondes ezalaka nango facile na konettoye ko bomoni ke sani na nga nabimisi na micro-ondes ezalaki sali te me moto mosusu abimisi sali nebo na micro-ondes lokola couleur kutu oyeba te so eza couleur nini please bamama tonettoyaka basali na biso ya micro-ondes parce que micro-ondes eza bisika oyo vi na biso ezalaka so boremarke na poto soki tongi tolia tozalaka toujours na micro-ondes ochauffe mai na micro-ondes osalela mona potopoto na micro-ondes osala so mpe nini na micro-ondes donc micro-ondes tosala yango vraiment biloko ebele na journée de loko na kosenga bamama tonettoyaka micro-ondes na biso tika micro-ondes na yo propre eza vraiment important bamalade ezoyela biso kilikili toyebi bisika ezowuta te donc tonettoyaka kaka apres wana nakoya sikoyo kosala steak na ngai donc lelo nalamba steak nayebi kute steak yango soki nakosala yango na nini me nayebi keloko eza important na saisonner d'abord steak na ngai apres nde nakoyeba so nakolamba yango na nini donc voilà wana nafungoli steak na ngai mpo nakende kosokola yango donc voilà nakosokola steak na ngai 2 fois pour ke makila wana basalite seulement elongwa boyebi ke eza viande donc voilà nazalaki na vinaigre te nabwakelaki nango vinaigre te nasokolaki yango kaka normal oyo naosala ezali ngulu donc naninga ngulu oyo mingi nande bakata yango nasomba yango na aldi bakata yango na baposo nango ya ngulu ezalaka vraiment bien soki osali yango
ela eloko nakoya kotia oyo ezali ai nanga oyo boyebi yango deja nakoya kotia pe oyo ezali tangawisi. Donc natie ai natie tangawisi, eza vraiment important. Nga nalobaka so nazalaki épice na nga nazala nanga ka ai mpo ai okolia meme na lipa so nazalaki nanga épice na nga nazala vraiment ai pardon. Donc voilà, après wana nakoya kotia oyo ezali cube manger, nakotia 2 mbuma cube manger. Donc ça dépend seulement bouillon nini oyo olingi otia, mais nga nasalelaki cube manger. Après nakoya kotia oyo ezali paprika. Paprika ezalaka mpenza très bien, bakisaka mpe goût na misuni. Soki nano kotia na cuisine no te nakoloba kotisa ye. Nakoya kotia mpe oyo ezali litungulu la poussière nakoya kotia oyo ezali black pepper. Donc voilà, wana biloko natie nakoya kotia oyo ezali kaju oyo boyebi ke nasomba yango ya monene comme ça parce que nasalela yango misuni so ozalaki na osala ba steak, ezalaka vraiment kitoko so ozalaki kosala steak kozala nango yango nasomba yango ya monene boye nasomba yango na Costco. Après nakoya kobakisa moutarde mpona mosuni na nga elemba, boyebi ke mosuni ya ngulu azalaka mwa makasi, natie moutarde natie pe citron. Donc voilà, après tokomélanger viande na biso mpo baépice na biso oyo totie ekota bien na mosuni. Viande oyo azalaka na ye vraiment facile comme bomoni. Après nakoya kofinika viande na nga nameki mungwa na nga, namoni ke mungwa na nga c'est bon, nakofinika viande na nga mpona kosala yango sikoyo te, mais en attendant ezokota déjà baépice ti nakoya kokalinga yango ekozala vraiment na goût ya kitoko. Après wana nabiki eloko naliaki te, donc ko bomonaki nga naliaki te, nasilisi mbala moko nasokoli tellement ke natokaki makasi nasalaki exercice, nasokoli mbala moko nasokoli kelisia mbala moko. Après wana nayaki kosukola basani mpona bongisa ndaku, nayoki sikoyo vertige nzala nga nabi nalia ata banane, naye kolia banane na mwa nguba na biso bozomona wana mwamba. Donc voilà, namia ekalme nga ke avant ke naya kokweya pamba mpona ezalaki na biloko ya kosala. Donc voilà, wana nalie banane na nga epesi nga mwa makasi avant ke naya kolia breakfast na nga quoi. Donc voilà, banane na nguba ezalaka na mwamba ezalaka vraiment kitoko. Nayebi te tikela na commentaire na se est-ce que préféra banane na mwamba ou banane na nguba. Lokola nazalaki na nguba te nazalaki na mwamba, yango bomoni ke nalia yango na mwamba. Donc voilà, kelisaki mpe nga te parce que amoni nga te, so kelisa amoni nga nde na bandaki kolia tongaki toliani ensemble lol. Donc voilà, bakiti na nga ekomaki nga vraiment salite bale belle dame. Nga napangusa bakiti na nga 4 fois na semaine, même 5 fois na semaine. Bomoni comme basalite pe mpembe wana eza likolo, kelisa soki azolia basweet ayaka nango ntina bakiti, chocolat ayaka nango ntina bakiti. Donc na choix te toyaka na salon moko, donc tobatelaka oyo toza nango wana na pepulu bakiti na nga comme bomoni baza bana mike na choix te. Mama na nga so oza bana mike ndenge aza na bango comme ça, il faut ozalaka makasi na monoko na makasi na kosala. Naye kozwa bakiti na nga na pepuli comme bomoni, so aspirateur na nga ezalaki na nga nasala aspirateur, ma aspirateur na nga baby. Donc yango bomoni ke na pepuli naye kozwa elamba na nga oyo nalakisi bino ya bleu, eza ya propre natia yango sema mai na fini, mai nyonso ekauki na elamba. Après naye kozwa yango sikoyo nakomi koya kobenda comme bozomona nazobenda elamba na comme ça po elongola bapoussière wana bozomona ya pembe nyonso ekangami na tisi ya velo ya kiti. Donc c'est comme ça que nasalaka ma belle. Ebongo maboko nde esalaka pasi laisse tomber kolela yo na nani bomoni basalite wana ekangama bongo yango vraiment edaka comme bomona bisiko nazomona ke chocolat ekangamaki, sweet ekangamaki, semoule ekangamaki, esika na vraiment nde na kogratte makasi pour ke elongwa. Donc c'est comme ça que nga napangusaka bakiti na nga, mais faut asema makasi na maboko parce que maboko ekosala yo pasi. Mais toi na choix te, soki otiki yango ekomi osalite makasi yo moko okoka même pas kovandela yango. Voilà ma belle, wana na nettoyer bakiti na nga bomoni ndenge ekomi vraiment bapembe nyonso na basalite nyonso batache ezalaki nyonso elongwe. Après wana nakoya sikoyo kozongisa oyo ezali badécor na ngai ya kiti na bacoussin na ngai ndenge kiti ezalaka. Donc c'est comme ça que nga nasalaka bakiti na nga ke naza na bana mike mabele na na choix te. Moko otomboli bakiti opangusi ata 2 fois na mois otomboli bakiti opangusi, moko ya likolo nde mpona opangusa bakiti likolo napangusaka nde
4 fois la semaine comme dans la Bible, ata 5 fois. Ça dépend quand on débat dans le bazar, il me semble que qui était le bazar la saleté ma cassité. Après on coach aspirateur nangai donc et aspirer robot vraiment et dakangai donc après que ça la robot des robots tout ça la kunanga na ko pangusa parce que oui que toi ça la que tant manière que ça les lambana pour na bakiti ebimisaka poussière epanzanaka partout et quand bobi kinga na bébé na ndaku natika vraiment fleur na ngeza salité te et na kolekisa moi torchon comme omoni torchon vite fait likolo pona ebenda basalité nyonso oyo ezalaki na se donc voilà po kelisa ezalaka kaka eloko ekweya lokota tie na monoko amoni eloko bino bomona te ya lokota tie na monoko donc c'est ça vraiment kinga mingi kosala kopangusa na se ya mabaya nanga mpo mabaya nanga ezala toujours propre donc voilà yango mpe nakotisaka mpe basapate na salon te mpo na kelisia donc après wana robot nanga azokontinue kosala nga mpe napangusi fleur na ngai comme bozomona mama nanga soki oza mama bana mike mike nakoloba na oke somba robot oyo aza très bien mpona kopangusa te mais aza très bien mpona kosala aspirateur akoaspire mpona yo okomona vraiment ke basalite nyonso ozalaki nango na se ke yo kombolaka aire nyonso ekoede yo vraiment robot oyo edanga makasi apres nakoya kolekisa mpe kopangusa mpe bamesa na ngai mpona bapoussière seulement elongwa na ndako Voilà ma belle, wana nasilisi ko nettoyer donc voilà bakiti na biso engengi comme bomoni donc esali vraiment propre c'est comme ça que nga na nettoyaka bakiti na ngai et comme siko air ya kolia yes kiss opesanga biso te neti omoni biloko olia il faut pesaka bisou wana opesata bisou 10 fois bisou biloko kolia oyo otende comme si kelisi akopesaka bisou kiss donc voilà les belles dames là nasisi mosala nanga ndako natikali na 15 minutes mpona kozwa bana nasali mwa nudo parce que wemiki nalie te nalieki kaka nini banana et là nasali mwa nudos nanga yango nde naolia naozelesila moto kelisa mpe atelemelinga azalaki na chambre banano ta delalala na ye te surtout nasisi mosala baye na pangusa bakiti mpona yebisi bino après nabimisi ye mpo toyi kozwa bayaya bientôt nakomi vraiment fatigué et so bayaya baye na opema Kenisi I'm talking hey yo boye nanga tozobukela nga babordure donc naoloba ye mpo ozoloba so baya baye napemi mokie après nake kolamba nayebi kutu so molamba viens bona steak wana na nini afi nosala oka na spaghetti lo tolia spaghetti ye afi nosala na spaghetti bi nosala na riz na vraiment sûreté mais je pense spaghetti c'est facile parce que j'ai déjà fatigué parce que riz est que riz chinois les infos téléma donc on appelle bloc riz chinois il faut na somba donc spaghetti c'est facile et non c'est d'abord on a spaghetti on devrait lier les longs. Donc voilà, là je suis vraiment fatiguée. La limbi, la gymnastique, la salaki, ma colle, ça lui passe mon corps. Eh, vous avez ma colle, mais air, les habits sautés, les habits sautés. Maman, c'est vraiment chaud. Moi, je suis en hôtel, non, je laisse la malili. Et c'est la chose qui peut monter. Maman, ça va pour ça rouler. Donc voilà. Yummy. Pendant que moi, on donne les noodles mingi. Chaque jour, on donne les noodles. Pendant que le corps a 18 ans comme ça. Mais ça fait longtemps qu'il a lié à moi. Pendant qu'il est chaud, pour nous sommes bango.
Ça fait longtemps qu'on a lu 2 heures. Hey, moi, Nangai. Here we go, mama. Here we go. You like it? Yeah. Hey, you like it? You like it? Bisous, bisous. Mwah. Love you. Et bon, moi, ce que tu as si on est ici, ce que tu as mis au câble, tu as mis ça. À gauche, tu as mis collé la pour salle sucre. À comme il a sorti les tata, tu as mis bambou meleli. Mais pendant la salle, ça fait, maman, it's hot. Pendant la salle sucre, ça fait, je pense, une semaine, non, bah 10 jours. Ça fait 10 jours déjà. Attends, maman, quand tu es long, qui est ici, les ambas, ils sont en train de maman tout. Attends, maman, quand tu es là, pindo, il y a un boîtier, la mise sur la zolo. Jamais. Ngaba, ngaba, tu as été contre maman. On va côté na mazolo, on va côté na matoi, qui a la salle à monter, que les sapes en bas, ils sont en train de salle à monter. Et là, quand ça, les autres, c'est que soit qui n'est qui t'a la tala, au moins on n'y ça tout, pour que ceux qui n'aient une ingana. Mais si nous t'es, attends, maman, quand tu es long, donc, à ce pays nango. Non, comme on gagne pas mille sucre ma beaucoup comme ça, mais quand on gagne sucre c'est pas facile hein. Quand on la sucre qu'on gagne c'est pas facile. Il est facile les accords collier ça bon, il est facile. Oziki, you okay maman? Yeah. Say hello to my video. Hello. Ok, bah le bedam, là, vous êtes sur la minute, tu es dans la ici, à tout le monde. À tout à l'heure.